Ya solo lo sakomo kabino ya solo na liwa biso bonso na kati ya TV lo laka ya mbuluzi kimbangu mbote kati na mabota na bino ya solo bandeko tokomi na tango yango oyo bilakeli nyonso tolakete ntango yinfueni l'air asone tango na nzambe ekoki oya kotia tembe nango aza lisusu te. Même na Occident, ezala na kachopa, ezala na mboka na kati na mokili, bako tuna qu'est-ce qui nous arrive? Ndeko, soko tenu zako leka na kati na mokili, mais non, qu'est-ce qui nous arrive? Nan toyoka ngoboité, même pendant première ou deuxième guerre mondiale, avant Salama et le cas boyété, croyez-moi. Et le cas boyété. Et là, on confirme que c'est vrai, c'est la fin de l'hégémonie occidentale. Et par là, nous confirmons encore que Nzambe a au contrôle. Nzambe a pour tout l'aide, a au contrôle. Tango Tobaleki Koloba, il y a une grosse main. Oh, il est stérile. Oh, il y a au gogo na kati na Vatican. Oh, il y a au gogo na kati na États-Unis. Oh, il y a au gogo na bao nyoso, basala be na Congo mabe. Les gens ne nous croyaient pas. Bah non, on dirait aventure. Bah quand c'est que abino pour le bacani que c'est quoi? Yo sakana ba américain, yo sakana ba français. Lui qui mangwa lobaki et kobanda na France. To lui prophétie qui mangwa lobaki France est quoi en faillite. Et tant que loba les soi-disant intellectuels africains comme congolais, si on bouquet de nous, arrêtez avec vos croyances là. C'est quoi cette histoire? Votre Kimbango là, c'est qui? Qui croyait l'arrivée là? Qui croyait? Nani abale kondima, tokoma là où sont arrivés. Tout ce que toloba kitana, baraki, maloba nanga inganga. Wa omona nous soto alko loba lobi et kokokisabaka. Na boba finga kibiso. Lola comme on a qui mbangu no wana to bakia ndeko yo finga ki mbangu est-ce que c'est ngolimbisi yo finga ki bakoko na yo est-ce que c'est ngolimbisi na bakoko na yo o finga bangwa ndoki o yazo cancel on sera ba blague ah papa maman yo moko ko yebake o nyuso ngana lobaka oko sutuka ke mais abelo ko lobate na ko tshanga ka tembe na ko ndibate ngeka die importer ça que lengi neba mbeli kombo ya mweza kelengi yoka di yoka biso nzambe ya mpungu tolendo siso ya mpungu tolendo bakisi na bino wana bakoko na bino wana na liga ngote nga die d'Israël die de mama die ne rabandaki mokili nzambe ya mpungu tolendo rabandaki mokili Israël wana n'existait pas, ils allaient quitter. Bah nous ce mindele ba yela bino ba Biblia ba yela bino nyonso n'existait pas. Ba koko no ba bota ba existait des millions d'années avant bango botama. Bon nzamba o pera mokili. A souhaité que d'ailleurs a tiré dans des ordres ba tamba sambelate ba yede na sima pour mundial azalaki tera mokili atikala bango bazo témoigner moke oui mokili ezalaki ebandaki na l'homme noir biso toye après donc nzambe ezalaki ne bango baya po te batémoigner ye donc tunako bandeko bamama tunako okende wapi voilà bandeko tous ensemble disons tous non grand complot de tous plus jamais cela et de toutes. Et les Occidentaux ont dit non, on vous dit non. Cette fois-ci, on dit non. Donc, accepter à soutenir la domination de Tutsi. L'Empire Ima-Tutsi, je vous prévenais déjà. Je vous le disais tout le temps, beaucoup de sûreté, beaucoup de circonabilité. Et jusqu'à présent, les autres, dans le Tingama, beaucoup de savent qu'on a pour rien.
Et mes chers, Kimans, les Tutsis, qui nous disait hier que non, la communauté Bayamulenge cherchait déjà à sortir. Tu sais, le verre plusieurs fois, que la paix a tiré de tout, mais c'est bête à déjà. Donc, et nous, parce que je vous informe. C'est le robot Hippolyte Kanambe, le tout Hippolyte Kanambe. Avec nous, avec Telingana. Tu sais que tu dis, papa, on peut tourner le baquet. Wana, à la jugement de la Congo, moi, il y a des Zaka Kangamamo, prisonnier la biche numéro 1, Zaka Hippolyte Kanambe. Tu as nommé la prise de fois. Bimana yo, aujourd'hui, on va Kamere, Bimana yo, la part politique à Congo, la part que non, Bima officiellement là-bas, mais à culpa, je m'excuse, na yibi bino mingi, na kosi bino mingi, na oya de sous-souté, na tiki na la bino. Et tout ce monde-là, Moïse Nyarunga, Boubanade, c'est tout ce que moi je vous recommande. De renoncer, de dire non. Boboya, non, même si on vous dit que non, allez-y, nous allons vous soutenir. Eh non, on va plus aller là-bas. Et ils ont compris. Oh, on les a menti que nous sommes des Badamoulengue. Chez eux, ça n'existe pas. Chez eux, il n'y a pas de tout. Arrêtez le bruit, n'est-ce pas? Vous avez compris. Épargnez vos vies. N'allez pas vous faire tuer là-bas à cause des Blancs. Attention. Attention, je vous ai dit tout à plusieurs fois. Attention, vous n'allez pas réussir cette terre-là. Vous connaissez la montée de l'Umbalaboni. Oh, communauté Badamulenge, nous sommes là. Nous sommes nos ancêtres. Nous ont présenté nos ancêtres belges. Quel ancêtre belge? Est-ce que chez nous, les Belges étaient là? Quand nos ancêtres étaient, les Belges étaient là. Ils n'étaient pas encore nés. Vos ancêtres n'étaient pas nés encore, mais nous, nos ancêtres étaient là, au Congo, Congo dans tout là. Keba, c'est sacré. Cette terre est sacrée. Yondeko, oza ondimate, oza oyoka bango etalio. Etalio. Alors, il est temps, Tutsi Rwandais, surtout vous les Tutsi Rwandais, il est temps de quitter. Sortez. Allez-vous-en, quittez Minembwe, quittez partout où vous êtes là. Alors, dans le Bakami Colonioso, et alors dans le Bédactam, aujourd'hui, plusieurs d'entre nous commencent à crier. Ah, ils m'ont poignardé! Ah, ils m'ont... Non, dans la tirette. Là, vous rêvez. On ne vous a pas encore poignardé. On ne vous a pas encore poignardé au dos. Voilà. Va poignarder bino na noté. Attention, va vous poignarder bino. Voilà. Sora mayele. Luka oyebaka. Ngala le bino. Na tanga soba komote. Nengo tanga ba komo milité. Na lobi. Ceux qui vous a mayele. Boyebaka ki. Nzambe. Nzambe ya mpungu tolendo. Eza koyama be. Eza koyama be ya solo bandeko. Ah, vous avez fait confiance à qui? Aux enfants du serpent, des Tutsis, hein? Venez na bango te betabino. Ah, bananyoka, bonandaki bananyoka. Bobengaki bango ba voisin, bobengaki bango ba beau-frère, bobengaki bango ba ndeko na bino. Basaki ba ndeko na bino. Et vous avez perdu quoi? Vous avez perdu quoi encore? C'était vos frères, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous changez du jour au lendemain, ils ne sont plus vos frères. Hein? Et il faut s'excuser tout le monde auprès des Congolais que non, ils ne sont pas nos frères. C'est tout ce que nous vous demandons. Vous s'excusez auprès des Congolais, ouvertement, officiellement, que mais à culpa pas Congolais, Molimbi Sangaï, c'est avec ma frère n'a bichoté. Avant moi entamer quoi que ce soit, vous avez un combat de marche. Le plus important, qu'on y ait devant tout le monde que mais à coup pour Bolimbi sa biso, c'est là que ma frère n'a bisoté. Bakinde Banguna n'a bisoté. Mon okoyo, la puissance de la parole, nous a mis à quelqu'un qui m'a dit le loba. Et le loba, moi, et qu'on kanga, et qu'on bomayo, et ça m'embellit à mino mi balé. Et loba, il dit, makana monoko.
Surtout, contrôler bien langue na yote et comme ça sika. Voilà, vraiment, aujourd'hui, la situation est vraiment très, très compliquée, confuse. La confusion est là. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, mais qu'est-ce qui nous arrive? On ne sait pas. C'est quoi juste? Non, mais il est temps, je vous ai dit. Je vous le disais tout le temps, remettez. Zongisa. Tumba. Vous savez qu'ango, matondo. Vous savez qui était papa, maman, et Talio. Voilà, on a récibé la qualité. Vous avez bien compris qu'il est temps, mokona bisoyeba. Bino bandeko, obozana bino, maboko na bino pembe lokolanga, bobangate. Vous l'avez très bien, n'ayez pas peur. Vous semblez là. Maman, minuit, n'est-ce pas bino. Vous avez l'umbu, au bali kosaka la prière. Mota kosote za kolokate za prière. O s'adresser na nzambe na yo. Nenga bota yo yaki na mukili. Nzambe, bino ba mama, bona devoir wana ya kosala yango, ya kosaka banani ya kosakela bato yo ba yana ya mabela kati ko Congo. Ceux qui vont lelo o nyoso ba ko vivre na o ba ko mbilekela bango eza grâce ba prière na biso o to ba keke to senga na bango confusion. To senga confusion na mokili. Et confusion continue en France, confusion continue aux États-Unis d'Amérique, confusion continue au Canada, Nabamboka Nabango, nyonso, confusion continue. Donc, mon côté la carte Nabango a soutenu droit à la parole, où il y a le bâtiment croire, azate. Et voilà la puissance. Il y a Nzambe et la Christienne la carte Nabango, il y a solo Nzambe à la bomboy, et à aller agir, Nabango, va continuer la cahier. Donc, on dit comme Européen, où il y a qu'on rejoindre, Bisson, Malheureux, de l'Occasion coloniale, donc, marchandise elongwe na motuka na Équateur eketi na Katanga livre marchandise ko ekomi dirigeant osala eloko wana kozala le roi divin odimbango alobani le place na nga nakita yango wana yango wana parce que papa soki olandi message oyo ya dimanche bien olobi Congo eza na besoin ya guide moko éclairé soki guide oyo akozala éclairé wana la puissance akozala éclairé na puissance oki guide yango auta wapi tokoyeba ye ndenge déjà on a ça. Je dis que ça va préparer à arriver à l'édition, mais lui-même il n'est pas au courant. Ah bon? Il est en train de préparer l'arrivée du grand. Ndeko bengi zela tozo bisanto wana ndeko makanisi na ezanini to yambaka ka alo ndeko. Oui, le sako papa Sahara. Le sako. Essayons. Uzali kuluba. Tozali kulanda yo ndeko na ngai pona likambo lopango lobi. Ndenge tekumi. Ndeko nyonso soki oba kolanda makambo oyo oza koloba bakomona. Tobanda soki bakomona bamoni briquet américain wana ndenge atamboli baplace nyonso. L'Afrique a écrit, il paye la mission à l'écrit à Mokanyoso pour besoin d'avoir un libouana. Où est allé papa Olo, Vital Kamere, Motono, Soki Kamere, Ande Kola Bishote. Ya kikwiti wana na zala bato nde koyanga atanga na yena kikwiti sote bizwa muta Burundi aza kongolete malgré minoko ya kolobaka wana azande Kola Bishote. Un point entré ayaka et pas soki ya ndekona ka poste soki na lwaka ye. Oletali lupango nazongela bandeko na biso na motuna oyo ya monene oletali lupango. Mwana oyo ateki ate koteka moko lupango ezaka fwata. Mwana wana tokozwa ye tokokoma ye te tokofanda na ye na biso tokozongaka na ye ti epai ya bavoisin mpona kobotola moko wana ya lupango.
waleze biso tokobotola lupango wana ye soki tokopesa punition po mwa ndeko na yo azaka ndeko na yo tokoki koboma ndeko na biso te tokenda koteka lupango tokolia na ye tokokenda ye na biso tokobotola moko wana lupango po lupango ya biso ekokende te oyo etali maso wana po te biso moko tovanda eza likambo ya mwana oyo ana mboka wana yende ameka aza na courage ya koloba kobenga bandeko na ye mpona kobenga na bango na bakatwana mpo bazali wana biloko wana nyonso yali wana toyebi bango moto moko akobanga te oyo nyonso baza wana entourage wana toyebi ke oyo aza congolais te oyo aza congolais te bazali ntango bakofandaka kaka na Kinshasa wana toza na pouvoir moko te ifale mpena tolakisa bango ke oyo tokande ye oyo aza kuna oyo atimi nsima nde tokotala soki lokwa bazokendaka soki na Kenya koyoka na kosala bagroupe arme okaya kobundisaka bandeko na biso babomaka bango mpone bazalaka na point na arme oyo tokozala nango tokende kobeta bango tobetaka bango epa bakozala ntango soki bafandi kaka na Kinshasa bakongo wana bavital kamere baruberwa bamuyaya bakinga kati nyonso wana eloko moko kosalamaka eya te donc décision ifo nde bazwa mayele bandeko na biso bakongole oyo nyonso bakunga ye alo soki ya bakongo bapesaka bapasi wana ndenge eza te ekufa ezali te lisanga moko tokokanga bato wana bakotika mboka na biso me ntango bakozala kaka na Kinshasa na zamba wana oyo ya kinga kati eloko moko ekotikala kosalama eya te déjà buke tous dehors ngana ndenge na ngana mayele na ngana aza nango yango wana ntango bakozala so na ndako te eza lokola bakintekwa poto so kintekwa ekoti na ndako bakobona bakeki bilamba biloko bakeki nyonso bakobona biloko nyonso bakobandela no ya sika donc bato wana bakoki kozalaka na mboka wana te ntango tokosololaka na bango kaka na Kinshasa wana eloko moko kosalamaka te yango lelo bazalaki yango ndeko na nga merci na mateya maso oyo oza koloba yango mpenza kosalemaka tokokenda o wana bandeko wana ata bakendaki babebisaki baka bandeko na biso me tokozala na bango me oyo ya biso te bakozalaka te bazala te natiki yo ndeko na nga lelo sako mpona maso oyo ozali kosala ingeta matondo voilà bandeko voilà je pense que Jean-Pierre Bemba et Félix Antoine Tshilombo bazala sincère na ba congolais bazala sincère bayeba ke tango yango ekoki ezali maloba nde ya kimbangu tango ekoki ke biso nyonso tozala bomoko po ete tosisa makambo oyo voilà tolala nde bandeko tozonga mwa moke important tolala ye toloka ndeko trésor kalema ngravo problème na nyobalania déjà on l'a dit Félix a préparé à arriver à l'émission mais lui-même il n'est pas au courant. Ah bon? Il est en train de préparer l'arrivée du grand roi. Nzambe a permis de comme na biso Congo pour souffrir que tous on a raison. Parce que ceux qui vont ailleurs à Bambabou, oui, bah Moussala et Moussala, ont restauré ce qui a été perdu, le roi divin. Parce que la carte de Malou est une. Voilà. La Kalesi, Boyokiba, Bandeko, vous avez la légèreté que Makambo et Tato Alobi, Ngana Yebi, Moussindo Nam. Ngayo wo omona liboso na bino na Moussindo Makambo. Mais Moussindo Nango tina profondeur na Yebi. Ne makambo nini ezaliko soko ndoka nako lobaka ndoke bandeko mwana wana totie opandi tozala na buka lupango tokanga bato wana nyonso totelema biso nyonso lokola moto moko tokanga bango wana ezokobangisa malobo na kosabino na kinga kati na Kigali bakolanda biso bakolanda nga na Kenya na Nairobi na bamboka wana nyonso na Uganda baza kolanda nga à ce moment je vous dis je vous le confirme et d'autres n'ingisi bango aifa ndeko na yeba sala bango to lisanga
eya sili tosili tokokota bakonde nini tokonomela bakonde nini bayebeke videl kamera za ya bango bebeke videl kamera ete loko na bango nyonso aza ya bango ayibaki mbongo na bango basalaki eloko te balimbiseki azongaki abomeli bango na juge batike wana papa wana nde malobaki mbango alobi yango wana ekamwisi mokili bate bazokama c'est pas juste qu'est-ce qui ne va pas. Comment? Batika Chilombo, Bayana Kobundisa biso, what a good problem. Bako tremble siko yali biso ndenge basala na katina ba bobala bakano baluba to omo baluba to panza baluba lutete baluba to tikible mo panzi to karana bino ba l'étranger aïe et comme les kama bako tremble. Voilà ce que nous devons tous faire pour te longa bitumbo. Contre la distraction na bangote pour ba oya biso match mosusu oyo penda congolais pas bolola ko bimana c'est moi le libérateur ngai libérateur na bino eko simba te kimbango alobile sabino eko simba lisusu te eko simba te yokelanga ndeko soki na bulu wana ya kosala okoma libérateur c'est fini soko sala te yango te c'est fini. Boba bebisi mibeko na nzambe bango moko bakosamba bakofuta me nzambe alobi azo libéré libération ya Congo ezali confirmé bamama bosepela bapapa bosepela bondimelanga bosepela voilà bandeko bana sobe ekolo Congo esengo ezala kati na mabota na biso losambo matondo wana matondo et se multiplier matondo nzambe ya mpugu tolelo matondo tondimaki teke oko comme ça de votre comme si lelo nzambe totenio matondo moto moko na kati na bino kaka matondo wana nde oyo nzambe asengi na senga na bino ke moko na bino matondo. Alors tolanda 2011 olobaki yango ke osisali classe na kombo ya Vital Kamerhe nga balobaki na sisa classe na kombo ya Vital Kamerhe nga balobaki na sisa classe na kombo ya Kinshasa où j'ai étudié avec beaucoup d'amis. At the University of Kinshasa where I studied with a lot of friends. J'ai terminé mes études sous le nom de Vital Kamerhe Lwakanigini Kingi. I finished my studies under the name of Lwakanigini Kingi. Je pense que retrouver en tout cas la promesse ferme. Si vous retrouvez en gros Kengai, la 6e classe, la combo Vital Kamerhe, j'ai terminé mes études sous le nom de Vital Kamerhe Lwakanigini Kingi. I finished my studies under the name of Vital Kamerhe Lwakanigini Kingi. J'ai terminé mes études sous le nom de Vital Kamerhe Lwakanigini Kingi. I finished my studies under the name of Vital Kamerhe Lwakanigini Kingi. Les années grand frère Nangai Mwanda, il y a le baki pour soutenir thèse na il y a le kouta. Le baki diplôme, il y a Vital Kamerhe, il y a deuxième licence, et Zali na comme prénom na Vital na diplôme voilà. Oh, tout ça qui m'attend de authenticité, et de vous à la vitalité. Voilà une action Zali étrangère. J'ai terminé mes études sous le nom de Vital Kamerhe Lwakanigini Kingi. I finished my studies under the name of Vital Kamerhe Lwakanigini Kingi. Va proclamer l'Issourana, Gaï Vital Kamerhe Bolobi, Nakina Kumba Vital Kamerhe Lwakanigini Kingi. Mais tant de démocratisation il y a 90, pour ça bomoni maloba tobisabino ke nyonso tokomi na ntango efoyi tata oyo eske na bino bato bozalaki na kati na MLC bopesaki crédit comment azali boso na bino bobenge soki autorité morale na bino moto ya boye menteur voleur tricheur moto ya boye a dirigé Kolo Congo. Et c'est quoi cette histoire? Comment sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous arrivés d'accepter des gars pareils? Comment sommes-nous arrivés là? Amida, au moins le mobile nous soutient. Au moins le mobile nous soutient, il fallait que le mobile nous yibi. Tu n'as pas honte, Amida.
Amida na sengi yo divorcé. Na olukona mobali mususu. Amida divorcé. To bosse ne kutra mo nationalité no wana mususu be indienne wana to tika lo pani divorcé na. Potatoyo non, c'est honteux. Tala yibi wa million. A yibi mbongo ko le Congo. Et le lomo qui nous sepela na ye po a yibi mbongo ya Congo abomina juge na biso mo qui nous sepela na ye. Ah non, tu es brave, vraiment. Avec ces coups-là, c'est brave. Bravo. C'est quoi cette histoire? Pour la Kibololé en Ghana. Ce qui tata wana bomela biso na juge lelo a peu fier le bakaza ministre économie ba to péter le maboko botie ministre économie et ça somi pour la Congo. Voilà bande ko bana somi ko le Congo ezali ya pasi ya komona oyo nyonso ezali koya na kati na mabele ko le Congo. Alors la situation est presque critique. Tokarano ndeko mususu intervenir. Alors ndeko le sac pas dans 2 minutes pas dans maman 2 minutes. Je serai s'il vous plaît qu'on examine. Ok mbuta yenge bana bande ko fasola na biso. Mato. Lokola ngaka za hapo ba église tena za ko ba politique de conflit ya biso te mais le raison ça fait kaka. Caméra c'est la place pour na ya Congo atali ba Congo mabe. Ngala lota caméra te ko nda ko ngai awa. Deux fois. Caméra ko kata mbona mbona do beta ile ga ko mbona mutata hapo amoni mutapata ni. Namona caméra te ko na canapé. Ate wana na bila yeye baba ko na bala. Caméra ndio wanaona tena plata kwa caméra. Caméra ndio wanaona tena wanakuta caméra. Hata kima ndio wanaona 2022. Na yeye kama ndio baba ko na yoka hapo sana baba live na yeye. Soma ndio baba yeye mama alitoa yeye tango. Ndeko mtu kasala émission l'homme le plus dangereux na Congo la vie de la caméra. Le plus dangereux. L'homme le plus dangereux à la caméra. Le plus dangereux c'est le plus dangereux. Plus dangereux. Ouais. Ngeta. Matondo mama, matondo yaya. Voilà bande ko bana somme ko le Congo to comme na tango yango to ke biso na bino to tala to ti wapi nani baza ba hotel ya malheur na biso ya ba passe na biso de ba finga biso mokili mobimba boyo ba yaki pembeni ba kote ni kote na kati ke baza ba politicien ya woto lobi ke fini to kondima le société oyela biso appellation ke oui na la parti politique. Oui, ngana zana groupe religieux nanga, ngana zana boto boy yango na kati ko le Congo. To monde ke malheur na biso, misère na biso nyonso à l'origine nango ezande baga pe la sona nyonso politique, topé religion de mutu et ça la base ya mabe na kati le Congo. Voilà bande ko balance le Congo na kanisi bande ko autant ko bele na ka kentango foni et c'est le pengai na yoto tellement na tango foni wala to la sabana na biso te so bande ko na biso ke tango koki ba ko sa biso de société pour que ba ko sa biso ba libérateur ba ko sa biso na terre tout na politique la religion ba côté la carte la religion pardon ba bimi ba pasteur ba bimi ba bishop Tane ma distribution. Tane nègre to combat bololé, des colonnes bango. Alors, bandeko, s'il vous plaît, on arrête ça. Voilà, bandeko, matondo, ba like na bino, matondo ba care na bino, ya solo ba like na ba care, le torrent poste na mo pote, to éviter ba toyo, ba meka kotie na biso ba kal na vidéo, na musala to ko sama pote, boye ba to tu wapi, ta to ke wapi. Mokile ko kamwa, ke ya solo, o to za ko lobela bino, mokile ko ningana. Bako kabal bi makamoni yoyo sio to kote la wapi bako kote la wapi
boso tokangi porte oyo ya politique tokangi porte oyo ya religion yebisanga bakokote wapi borizone yebisanga bakokotela wapi porte bakota nango ya bien yango wana babengi politique bamanipule non biso toboyi biso lobia toboyi porte ya religion tolobi tokangi yango mpe toboyi lobelanga bakokotela na porte nini bocomprendre ngai matondo po ete na compréhension na bino nyonso po ete komi ntango yango ke moko na biso ayeba po ete banda na biso balela te na makambo nyonso toka nanu mokonzi moko ayaki na kati na mabele kolo Congo na nkombo ya Evariste Ndayishimiye président ya Burundi alobaki message moko asadesaki na bagene me bagene bayokaki ebie te bayebaki te tata wana alingaki nini azali utu azali bantu toka inana j'ai constaté que tout le mal que nous avons dans le pays, c'est ça rejette dans le modèle de gestion de la société, l'idée. Si nous avons notre voisin qui nous agresse, qui essaie de tout faire pour saboter notre pays, je crois que ce n'est pas une décision qui vient de. J'ai vu quand nous avons entamé les négociations avec le Rwanda, j'ai pris plus de 2 ans de négociations avec les autorités rwandaises. Les Rwandais étaient frustrés, les citoyens rwandais étaient frustrés d'avoir les frontières fermées. Quand nous avons ouvert volontairement, sans condition, les frontières pour montrer notre volonté de paix, les Rwandais se sont bousculés pour venir au Canada. Ils se sont bousculés, ils étaient contents. Alors que les continuent à les terroristes, les militaires, les majoritaires de mettre la balance pour venir au Rwanda et aussi les autorités de l'Union. J'ai envoyé le lycée, lui aussi a envoyé le lycée. Voilà. Alors, bandeko, ya solo, bandeko, et comme tango, et que chacun de nous a mis à makamoto ko sala, biso bato sala ngote. Makamoto ko sala o ngana ka koloba ko zangate. Et ça dit nzambe a ko permettre biso to ko na niveau to ko na ngolelo. Le coup est sur le bébé tata. Et zonga, et pas les tata. Yenutu a ko permettre biso to yeba. Peut-être ba kosto ko samaki. To ko samaki, on a bandeko na biso approche kwa ndeko na ngole ndeko to dikona. Parlez un peu de Fayoulou. Quel rôle il peut jouer? Papa, Fayoulou a une étiquette politique. Awa, tu connais pas comment on a bagoté. Toujours l'étiquette où on a mis son point d'intérêt à yo, nanga, nabana na biso, nabandeko na biso, oyo ba Fayoulou, ba comme ça bango ba bololé, pour te balandaka bango ba binaka, pour te yena buto a saraka. Asololaka na ndenge ba ko tinda bango na nani na ba loge na bango ba tinda bango motra na rôle ala ko jouer na sin expliquer bien ngo beaucoup de temps ba ça na rôle ba so jouer et bazali le nom ceux qui li kamosali ou manip bien nini tango ezali ke o mutaza ko organiser nani opposition nani Fayolo bo banga na binote bango ba ko banga te pa yibike kuna. C'est qui l'organisateur? C'est Fayolo, allez, laissez, pas de problème, laissez-lui. Et après, bon, Fayolo, attention, il ne faut pas dépasser. Ok, ça va, chef, c'est tout. Avant de nous dater, avant de nous pour la libération à Congo, pour nous le Congo, mais pour te parler, ne me dire que non, l'accès est là. Fais voir un peu que tu es là, pour l'intérêt Kanabago. C'est ma folle, ma compagnie, qui message à Bisso, banda a comme les sika comme qui on a mais malheureusement, je m'en besoin qui pour être boire que zombie ça autre que ça zombie. Ba boire que yo kelanga, on sait bango bokanga,
bozongisa botumba batumba te bazongisa te malheur na bango na bakoko na bango po ete baza engagé toujours na wapi na bamondo wana po bazwa bango comme baotage na bango. Akanisi bocomprendre bien, il est temps ngana yo nayebisaka bino tout le temps bandeko bokota na ndeko ekosimba su te ekosimba te soki okota te soki otusha te ekosimba te mpo oza ya biso oza ya kimbangu oza ya bankoko baza na yo surtout bana bilaka mikate na biso awa antuka matondo mpona bino mais bosalaka mpe bageste akopartage aka message na bandeko ya koinformaka bandeko bana kati na bobungi oyo baza koyeba te esiano toza kokende parce que nazongi na kataki décembre mais nazongi mpo to récupérer ataka mwa 1000 10 000 mwa 10 000 15 000 oyo bakoyana bazana nzambe aza na besoin na bango to ana posa na bino nzambe ana posa na bino nzambe ampunu tolendo soki olingi ode bandeko totiki bana kati na bobungi oyo bamesana depuis l'époque ya temps ya poisson otiki bango kaka na bobungi ke biso tokendaka na baveye biso tokendaka na basoki banini basalaka babiloko na bango bolanda biloko wana papa mama boyokela nga mokili yeso mokili wana te mpo oyo nyonso elekaki na 8 siècle ya hégémonie occidentale oyo elisa lokuta il faut tobongola yango oyo na kati nalobi te na kize te basali nyonso ya nzambe ke baza ya mabe te ya malamu baza mais longola bapratike oyo bosalaki na ntango wana senga bolimbisi na bakoko na yo ofingaki bandoki reconnaître nzambe oyo bankoko no bayebaki koluka te la biso nzambe importe miloko tosenga bino yango wana oyo aza koyeba akoluka nzela ya nzambe soki olobike te toyokaki toza komona oyo nyonso bango bakosalaka bandeko baimage mosusu eza kolakisa bino te eza grave mpo baceremonie basalaka na basystème na bango kuna esika bazali kuna eza ya somo oyo ke bana bato ebele bakoyeba te oyo nyonso basalaka kuna mais biso tozokoya wana mpo ete torevelaka bino des choses oyo balobela bino nano te. Un jeune homme a demandé à son grand-père, « Grand-père, comment as-tu vécu dans le passé sans technologie, sans ordinateur, sans drone, sans bitcoin, sans connexion Internet, sans télévision, sans climatiseur, sans voiture, sans téléphone portable ?» Le grand-père a répondu, « Tout comme votre génération vit aujourd'hui, pas de prière, aucune compassion, aucun respect, pas de GMRC, pas de vraie éducation, mauvaise personnalité. Il n'y a pas de bonté humaine, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de il n'y a pas d'honnêteté. Nous, les gens nés entre 1900 et 1980, étions les pays. Nos vies en sont une preuve vivante. En jouant et en faisant du vélo, nous n'avons jamais porté de casque. Nous avons fait nos devoirs nous-mêmes et nous avons toujours joué dans les prés jusqu'au coucher du soleil. Nous avons joué avec de vrais amis, pas des amis virtuels. Si nous avions soif, nous buvions à la fontaine, des cascades, de l'eau du robinet, pas de l'eau minérale. Nous ne nous sommes jamais inquiétés et ne tombons jamais malades, même si nous avons partagé la même tasse ou la même assiette. Nous n'avons jamais pris de poids en mangeant du pain et des pâtes tous les jours. Rien ne s'est passé à nos pieds malgré la marche pieds nus. Nous n'avons jamais utilisé de compléments alimentaires pour rester en bonne santé. Nous avions l'habitude de fabriquer nos propres jouets et de jouer avec. On n'était pas riches. Ils nous ont donné de l'amour, pas des cadeaux matériels. Nous n'avons jamais eu de téléphone portable, DVD, PSP, console de jeux, Xbox, jeux vidéo, PC, ordinateur portable, chat Internet. Mais nous avions de vrais amis. Nous avons rendu visite à nos amis sans être invités et partagés. Et nous avons apprécié la nourriture avec leur famille. Les parents vivaient à proximité pour profiter du temps en famille. Nous avons peut-être eu des photos en noir et blanc, mais vous pouvez trouver des souvenirs colorés dans ces photos. Nous sommes une génération unique et la plus compréhensive, parce que nous sommes la dernière génération qui a écouté leurs parents. Et nous sommes aussi les premiers à être obligés d'écouter leurs enfants. Merci. Voilà, Bandeko Bana Soumeko le Congo. C'est un message à passer à vos enfants. Aujourd'hui, ils sont perdus dans la nature.
comment bana wana baza perdre dans la nature parce que bino moko biso moko to bo seli ko la sa bana na biso nzela ya nzambe tant to ko lobaka bandeko yebisa bana na yo 10 commandements te yebisa bango 3 ko lobela mwana no di makama 10 commandements te lobela ye 3 pour 10 c'est lequel bela comprendre te na kati ya 3 wana 10 eza na kati bolingo mibeko pe lisala akoyeba ndenge ndi bolingo ndenge ndi kosana bandeko tala lelo babebiseli biso bana nani abebiseli biso bana bailluminati baframason bolalaki eloko moko ya disney alobi te bajouer tosalaka bacouleur totiaka tokodétruire bango butu na moi tokodétruire bana na bango butu na moi nyonso baza kosala po ete badétruire biso na bana na biso et alors biso moko mpe toza kobela soki mwana lui tete je dois lui donner sino te mwana komona nga naza mutu te boye alors biso moko tokodétruire bana na biso sans le savoir ke ya kolandaka oyo baza kotinda biso bana baza kooblige biso tosala nzoka te tozali kodétruire bango directement conseil malamu te amour eza te bokonstate tata lobi ya solo bolingo biso tozalaki nango na baparent na biso tozalaki mwenga te baparent na biso babali kopesa biso x te batiki kosomela moto moko gsm te batiki kosomela bilamba te baanniversaire chaque anniversaire mwana eko tofetele ye mais toaki na bolingo na baparent na lelo bamingi toana bolingo na baparent na biso bana baparent bana bolingo na bango papa na ngai mama na ngai me botala bana na biso lelo toboti lelo o togata bango botala tout autour de vous balandi mondele il a quel âge il a un bec celui-là aussi d'écouter mais il n'y a pas de autolouquer les maisons de repos on te jette là-bas, il continue, il cherche là à savoir quel jour au coup va mon colonel. Elle parle trop, il parle trop. Bolingo izati, mais to gâte bango. To comme ça bango ba prince, ba reine. Mais to gâte bango, mais sur le tali, na retour, et le côté. Alors qu'on te dit, non, telle année, j'ai acheté ça pour mon père, ça pour ma mère. Telle année, c'est comme le biso, tu vas aller payer ça. Je vous dis, papa na ngai, maman na ngai. Biso moko ba ketozali, au sala, au landa, nzela oya satana, et te bébé bana na biso. To ça l'effort. Voilà, bandeko, to ya chaîne les chaîne ba conseil, on a posé na bino, pour être solo, to luka, ndenge nini, to luka, to récupérer ce qu'on peut récupérer. Donc il y a un cadre et l'eau comme vous savez bateau Sony, bateau Tolobi à Autolobi, bateau qu'est-ce qui ne va pas? Comment sommes-nous arrivés là? Les hélicoptères, Toki que tous les mbongo belé, pays les plus riches, mais Toyoki, bandeko batile biso image, balobi ke ndeko oyo tokomona nini balok ni yo no boy hélicoptère circulaki na ville à Kinshasa. Oh, ça qui tapage la ville à Kinshasa. C'était des hélicoptères loués. Et il y a Félix Chuloma Somba qui était. Et ça y a Congo té. Bah loué qui a encore loué. C'est vrai, il y a même la puissance de thé. Bah t'es bien tu t'es tembe. Mais toi quand t'es quoi à Kolobaka. Bonsoir Bandeko. Bandeko botala bila boko. Yoka Sony. Lokukati na hélicoptère ezalaki kozala sécurité ya Chilombo balue yango mboka neti Congo. Sony voilà balobi ndeko lobi baloué yango Sony mais biso tolobi non ngana lobi pena vérifier parce que ça possible te que pays lokola Congo et kokende ba blague ndenge wana ke baloué ta mona ke sengo ba yo soki plus de 17 hélicoptères wow Fati Béton Fati Bé total. Bataki baotokola e babali kolokola ngo te bakola hélicoptère fo barécupere hélicoptère na bango voilà baza kolongola botokola nyonso oyo batiaki ya RDC voilà basi na mawa bayebaki teke lobi oyo image beko circule
et ça les sonne. Et ça la sonne vraiment sonne. Voilà, c'est parti. C'est parti. Ah. Aïe, 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 aïe. Entourage. Entourage. Voilà. C'est grave. C'est grave. Ah! Ah, mes frères, c'est quoi cette histoire? Voilà. Et ça passe. Et ça passe, il peut m'envoyer comme mon amour qui est solo. Voilà, l'hélicoptère, on a qui loué. Et voilà, Batiaki, autocollant. Commandé autocollant, là, tu l'as l'hélicoptère, Nyonso, et qui va le non, et c'est l'hélicoptère, il y a Congo, Njokate, et c'est l'ango, il y a Congo, et c'est là qui l'ango, l'hélicoptère loué. Allez, et zonga qui l'ango, et pas y a ma colonango. To vivrango, to ndimaki yango, tala mususu, yango za kosala passe, za circuler, baza kolobe, qu'est-ce qui ne va pas, comment qui, tina niveau ya boyeke, batuma ya na hélicoptère, mais ça ya Congo te, tala, o pena na pembeli, yango baza kolongola yango. Ba kolongola to kola nyonso ya Congo. Ah, Zana pour tout le monde. Tosuka wapi na Congo. Te bobangate. Bana sebe kole Congo bobangate. On les allés mon peuple à Satan et yaka kaka ko souffler ndenge wana. Et alors tango mon peuple ya solo yaka et que to mona babiloko nyonso oyo ezaka puissance nzambe moto ala sa biloko nyonso ke bomona tala makambo. Kosambwa eza place mingi ya solo bandi kola biso na komona makambo oyo eza koleka na kati. Alors toki pa ya ba oyo ba kobelela ka babanya mulenge pe para bango balembi nano te bazana no impliqué nano ti na soka ila na muhindo ndani hawana mamlaka, hawana Mungu anauza watoto wa Kongo. Wakipenda wasipopenda, tuliishi Kongo na tuko Kongo na tunaendelea kwa Kongo mpaka mwisho wa dunia. Ile uwezo hawana naye. Wanasema vile ni upuuzi mtupu. Vitakuwa kifika pale. Kwa ile milima mirefu ya Itomwe. Vita itawaka, moto itawaka, rais amshike, amfunge jela Makala kuliko kumtuma kwenda kuchochea vita kuwasha moto. Kimya iko kiko mwana na mkomoko te kaka soki president na biso akandi mwindo zangi na vitakuwa kasonde bahudi tumba. Voilà, basekele ko bimanda ba tuti ko ngolo ke ya solo bitankwila na Moindo Nzanga nde batu bazana kati ya base ya makambo nyonso eza koleka kuna pote bango bazana ba groupe armé banga bazali ko bomaka batu kuna na kati ya mabele ko Congo. Voilà, eza ya pasi na mawa ya komona situation oyo e ya koleka na kati ya Congo. Kuna balobi ke ya solo kuna convoi moko ya ba soldat oyo batuti Rwandais oyo bakedaki kuna bango nyonso bakufi. Allez, chef de camp, colonel Nabango, Yewana, Oyo, Bako Bete, Massasina, na Batone Mobimba, Baki na convoi, et voilà, Yewana, Akei, Babari, Akoufi. Donc, bah, image, nous sommes moyen côté la bino, exact, pour être sinoté, Kosenga, bah, sanctionner biso auprès à YouTube, bah, image, Makila, Balengi, comment nango, te, et les Kanakatina chaîne. Voilà. Alors, bandeko, tokei na kati na mboka Brazzaville. Na kati na mboka Brazzaville, parce que nous savons aussi qu'il y a beaucoup de nos amis Brazzavillois, Kolanda Kambisto. Kuna eloko nina koleka, les aventures de ces soi-disant les pasteurs. Allez, Tolanda, pasteur, kosala ni de susu na kati na Congo Brazzaville. Alors, Toyo kanon bango, balobi nini na kati na Brazzaville, oyo ya pasi, bandeko, bazali, koyoka kuna na Brazzaville. Nous aussi, on est fatigué, hein? On est obligé de filmer aujourd'hui pour appeler au changement de modalité des Congolais. Parce que là, vraiment, il y a un problème. L'hôpital de Tana, on souffre. Il y a des pasteurs qui gardent des malades chez eux pendant 2 mois. Ça, c'est séquestrer un malade dans son hôpital.
dans son église pendant 2 mois. Et il nous emmène les malades déjà morts pour dire que non, ils sont vivants. Bon, le mystère là, c'est le pasteur qui doit le faire là-bas sur son église, ou bien c'est à nous de réveiller les malades. Donc la dame là, aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier 2024. Après avoir souffert, ça c'est même la 15e fois qu'on souffre de ce problème-là à Teranga ici. Où il y a quelqu'un qui meurt, et puis ils viennent à l'hôpital déjà mort, ils viennent nous dire que non, voilà, la personne est vivante. Le pasteur a gardé 2 mois, le monsieur que l'on voit là devant le corps. 2 mois. Et c'est lui qui annonce que non, la dame n'est pas encore morte. Nous, on a dit qu'elle est morte, on a déjà emballé le corps. Ils ont pris le corps, ils ont déballé, ils ont ramené pour dire qu'elle n'est pas encore morte. Donc on est là, on a déjà réexaminé, même 4 ou 5 médecins sont passés là pour réexaminer, et la dame est déjà morte. Donc là, on est fatigué. Nous appelons à un changement de mentalité des gens. Un changement de mentalité. Parce que nous, on met tout en les malades quand ils arrivent à temps. Mais quand ils arrivent en retard, qu'est-ce qu'on va faire? Le pasteur doit rester ici. Aujourd'hui, on doit trouver une solution définitivement. Le pasteur est là. Pourquoi ça s'arrête? Parce que c'est trop. Nous travaillons, on vient ici, on travaille. Malgré les déficits de beaucoup de choses, on vient, on travaille, on sauve les gens. Mais eux, ils réduisent notre travail en néant. Ils font tout pour nous réduire notre boulot. 2 mois après, la dame a souffert. 2 mois chez lui dans son église, ce monsieur-là. 2 mois dans son église. Et il dit qu'il priait. Mais Jésus ne transfusait pas les malades, Jésus ne perfusait pas les malades, Jésus, il priait. Et puis il remettait. Voilà, mes chers amis, Bamdeko, et ya Bissonyonso, parents, maman, Oyo, comme Kosaka la Katina Makambo, Oyo, soit disant, pasteur, comme Mabango, voilà, maman, Akufekuna, na hôpital Tarangaï, Baleba Kawana, Ezali Ebele, na Katina Brazzaville, na Katina Bouboulet, même la Kinshasa, ce sont les mêmes cas. Bandeko, Ezali, les Tango, Oyo, Nzambe, alors, sa confusion, na Katina Batunyoso, alors, boka mote oyo nyonso bakomona wana eza koleka ezali ntango na nzambe oyo aza kokokisa makambo na ye mbongo wana ya nzambe moto moko te azali na droit koloba non na ntango nzambe alobi oui. Alors bato nyonso bayaki na lokuta na kombo ya nzambe lelo babandi kokangama bango moko mpona kolobaka ya solo oyo nyonso bayaki bisa lokuta nyonso ebimi na poisa. Alors, tokei na kati na mboka France. Qu'est-ce qui se passe na kati na France? Mokili yako ningana. Na kati na France bandeko ezali koleka makambo moko ya kosakana te lelo ba ter noso batomboki na kati na France balobi ke non. On veut moins de contraintes, on veut moins d'emmerde, on veut qu'on nous laisse travailler. Ah, ça va être un blocage sur aujourd'hui, demain, après-demain, le temps qu'il faudra. 234 heures qui arrivent, là ça va bouger, on ne partira pas tant qu'on n'aura pas une réponse forte de l'État. En moins de 24 heures, on a réussi à mobiliser une foule monstre. C'est pas pour rien, c'est parce que tout le monde en a plein le cul. Tout le monde en a marre, quand on voit le monde qu'il y a, il y a un rapport général. Nous on demande à l'État des actions rapides et fortes. Et du blabla là, administratif là, comme annonce Besno, hors de question. Nous on veut que ça bouge, on veut des réponses rapides. Et on veut de la trésorerie pour nos agriculteurs immédiatement. On est plein de sacs, nos grands-parents, ils sont retraités, ils n'arrivent même plus eux-mêmes, qui ont vécu toute leur vie, ils ont travaillé leur vie, ils n'arrivent même plus à vivre. Moi le 15 du mois, je travaille, mon mari travaille, j'ai 2 enfants. Le 15 du mois, on ne sait même pas comment nourrir nos enfants. C'est une honte qui passe, il y a des taxes de partout. On est... Non mais stop, on vit pas, on survit en France. C'est une honte. Voilà, na kati na France eza koyinda la colère badute nyonso batomboki balobi non makambo eza susu yango te oza koyoka partout. Tous les tracteurs sont en train d'arriver pour cette grand péage de Saint-Arnaud, je pense que vous connaissez, qui est immense. Vous pouvez voir tout ça. Voilà, ça passe plus du tout. Des centaines et des centaines de tracteurs qui viennent d'arriver sur le péage de Saint-Arnaud, aux portes de Paris. Alors, il y a un vieux truc qui circulait sur les réseaux disant que c'était pas vrai, qu'il n'y aurait pas de blocage à Saint-Arnaud. J'étais en contact directement avec les agriculteurs, c'est pour ça qu'on s'est déplacé ici, on attendait juste qu'ils arrivent. Il y avait une petite heure de retard, mais bon, c'est pas des voitures, ils roulent en tracteur. Voilà, ce blocage total, le péage qui est à l'arrêt. De l'autre côté, il reste encore 2 voies de circulation qui seront bientôt coupées parce que les tracteurs sont partis pour faire le tour pour pouvoir revenir. Donc,
Attendre qu'ils arrivent. Et de l'autre côté, il y a déjà les tracteurs, comme je vous ai fait voir sur la première vidéo. Mais en tout cas, cette partie-là, pour monter sur Paris. Voilà, les chaos s'installent en France. Voilà, Emmanuel Macron ne sait plus par quel pied danser. C'est ces chaos qu'il souhaitait installer en Afrique et dans plusieurs pays africains. Aujourd'hui, est tourné contre Yé. Et alors, Azakoye Baté, qu'est-ce qu'il doit faire en ce moment? Parce que le chaos est déjà là. Nakati na France, Balobi Moye et Zalité, Nakati na France, Tala Kuna, Bachar et Baliko Bima. Oui, c'est la guerre. On n'a rien, ces gars. Ça va être la guerre des agriculteurs, oui. Dites-moi ça, le nombre. Eux, ils ont sorti l'armée, gros. L'armée. Incroyable. Voilà, incroyable. Mais voilà, ça se passe en France. Aujourd'hui, France est allée par terre. Donc voilà, et le Moko. Retour à l'expéditeur. Voilà, kuna ezako yinda voilà ndeko musanza ba fake news. Arrêtez, bino bozako rêver na kanti bozako mona, ozako na fake news. Alors, ça est la fake news. C'est du fake news ça. Voilà, bandeko ya solote makambo ezako leka na kati na France, bandeko, voilà. ezali na France na l'Europe la Belgique na Charleroi ba tracteur edumi na Charleroi ba bloqué tout ba supermarché ezali bloqué déversé devant cette grande surface et des pneus brûlés. Mais la colère des agriculteurs ne s'arrête pas aux portes de l'hypermarché. À l'intérieur, ils cherchent des produits étrangers pour stigmatiser une concurrence jugée déloyale. Les produits qui sont autorisés chez eux et pas chez nous, et à côté de ça, vous nous trouvez d'aller ailleurs à des prix immodicats. Et nous, à ce prix-là, on n'arrive pas à vivre. Il y a le vélo sordi là, Ces miels étrangers sont également embarqués dans des chariots. Quant à ces oranges espagnoles, elles sont écrasées sans ménagement sur le parking. La semaine prochaine, il est en train de préparer le châle. Voilà la situation au Sabino que nous amène à temps le baraki à punir Bakunaye. Il y a solo bandeko ba comme on a tous ces que France est cause à la frapper. Donc tout est par terre en ce moment aujourd'hui. Na kati na France bato moyen ba ningana esate parce que au nyoso ba baneko kansake eko les Canada pays africains aujourd'hui et baloke les bango le chaos est là la kati na mboka ya mindere. Donc la situation est allée compliquée na kati na mboka mindere. Tola. Des êtres humains sans personnalité, interchangeables et qui n'ont aucune valeur pour la caste dirigeante. Monsieur Macron est un fusible, une pièce de rechange, il n'y a rien du tout. Il est un élément temporaire. En vérité, il y a des forces beaucoup plus puissantes qui l'ont mis en place et qui le dirigent et qui sont prêtes à le sacrifier à tout moment si jamais il fait détection, s'il n'est pas efficace comme il le souhaite. À ce moment-là, ils lui mettront un scandale sur le dos, ils le mettront de côté, ou ils le feront mourir dans un accident d'hélicoptère, ils en mettront un autre à la place. C'est comme ça que ça marche. Donc lui, il n'est rien du tout. Il a peut-être l'impression d'être quelqu'un de très important. En vérité, il obéit à ses maîtres. Maintenant, je voulais chercher qui sont ces maîtres. C'est des dictateurs communistes parce que ça veut dire tout le monde au même niveau, mais à un niveau très bas. C'est-à-dire interdit d'avoir une personnalité, interdit de contredire le discours officiel, on est obligé de dire oui à tout ce qu'on nous impose. C'est ça que je veux dire. Avec la possibilité à tout moment d'être écrasé par le système qui utilisera la force, policière ou militaire, sans la moindre hésitation, comme on l'a déjà vu il y a 2 ans avec les Gilets jaunes, pour mater une petite révolte. Ces gens-là sont sans pitié. Vous pensez que ce modèle de gouverner, c'est-à-dire... Voilà, bandeko, ya solo ndenge ndeko, lobi fimbo ya kekele,
ezali ko frapper bango bandeko bonjour na légèreté te po te makamo za ko le karakati na mokili bate bele ba to comprendre ngo te loko dezo na mokili ba mindele na ba indo na mboke bele ba ko bazo ba déjà que non c'est fini parce que bandima ki teke makambo oyo nyonso oyo ekoyeko ya boye na ndenge ezali boye. Donc voilà la situation bandeko oyo ezali koleka na kati na mabele kolo na kati na mokili bato ebele bayebi déjà ke makambo nyonso tolobaki lobi lelo eza kosalama po ete fimbo ya kekelaki mbangu ezali kofrape na 4 coins ya mokili. Alors bandeko totiela bino video moko eza pe important po ete boyeba bato oyo makambo nini basala mabe na mokili oyo baza kofuta lelo. Suivez attentivement. Le docteur Basson a déclaré, après nous avoir longuement décrit les effets du thallium, si vous donnez juste la bonne dose, il ne faut pas trop en donner, juste ce qu'il faut. Vous pouvez provoquer ce qui ressemble à un cas de méningite ou de syphilis. Vous obtenez des symptômes similaires. Et en racontant cela, nous avions déjà administré à Steve Biko. Il y avait aussi des plans pour contaminer les médicaments pris par le président Nelson Mandela à l'hôpital. Peu de temps après la libération de Nelson Mandela, il était persuadé que ses fonctions cérébrales allaient se détériorer petit à petit. Derrière cette panoplie d'inventions d'un autre âge, se profile plus gravement encore l'existence secrète et massive de produits destinés à propager des maladies d'un peuple, voire d'un continent. Anthrax, méningite, Ebola, Sida. Pouvez-vous nous décrire les effets du choléra sur l'homme? Il provoque une diarrhée assez grave et une forte déshydratation. Et qui sont les plus vulnérables face au choléra? Les humains. Et parmi les êtres humains, les sont-ils pas les plus vulnérables? Et les personnes âgées? Si. Le choléra tuerait donc préférentiellement les enfants et les personnes âgées? Je suppose, oui. C'est la caractéristique du vibrio. Vous dites avoir produit 26 bouteilles de choléra de 30 ml chacune, c'est bien ça? Non, 10 ml. Pardon, 10 ml chacune. Cela pourrait-il, selon vous, provoquer une épidémie grave? J'imagine que oui, ça pourrait provoquer une épidémie. J'ai dit épidémie grave. Oui. Voilà. Mes chers amis, ce monde où ceux qui ont tiré le bloc à boyer, et c'est là qu'il faut la bille, on peut boyer bas, ma commune de Kanakati na Moki. Ce que j'ai au monde avec le bateau Nyoso, et c'est que la bango va y tout. Parce que le bateau va bourmi pendant l'ensemble. Pendant l'ensemble, belé va couvrir pour le bateau. Alors, bateau Nyoso va couvrir na mboka na biso na pays africain, na va contribuer pour la kosanga koyeba. Pour la Kozanga Koyeba, ils font confiance à ces gens, ils ont fait confiance à ces gens depuis la nuit du temps. Ben, ils étaient battants dans nos lignes à Bangoté. Et jusqu'à présent, les autres, ça s'attache, n'a pas loge, n'a pas bango. Que nos confrères n'angaté, notre confrère, et après, ils disent, ah, ils m'ont poignardé au dos. Mais c'est que comment t'ôter à Binondengeni, mes frères? Mais frère, toujours à Binondengeni, avec tout ce qui leur arrive, au moment de ce que tout le station de Salmi, alors arrêtez vos histoires là, ça va. Et à eux qui ont eu un commandement, il y a Emmanuel Macron jusqu'à présent. Tout ça qu'on le là, Bantou, que bateau union sur bateau, nous va exterminer la race noire Bantou. Bien Bantou, les responsables, les dirigeants Bantou de l'Afrique, réveillez-vous. Alors, on a contre le Bango. Tu as jaloux. Tu as jaloux pour prendre ma papier dans un endroit. Ma papier, l'équipe n'y sont. Là, on promet le pouvoir tapis rouge, l'équipe n'y sont. On sacrifie 10 000 personnes chez toi, 10 millions. Alors, il n'y a pas de problème, faites-les. Ok. Mais intelligemment,
qu'ils ne sachent pas. Donc ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Bazo pour s'arranger, n'a pas conti, n'a pas tout, il va m'indérer pour pas bomber bateau na bango. Na organisation ya mundele, oh ya bango basali. Vous imaginez-vous l'autre l'accent de bino. Malade n'a le bimité, mais vas-y, mangolé nango. Malade n'a le bimité na mukiri, mais vas-y déjà mangolé nango. Donc voilà, on va plan à bango, ok, bah bon, ma biso, bah si ça biso na mukiri. Pour la nini pote, bon batik la bande pour bango a bon na bango bota, bah ko bazar double signe. Ba double signe, moya bota ezate. Pour la bango pe mukiri ese kufa kakawana. Mais bazo manipuler banani ba konzi na biso. Ba responsable na ba pays na biso. Les bazo kota biloko ko lia. Les bazo kota ba biloko ba mai. Bazo kota biloko no s'empoisonner. Nzamba makasi. Ce qui nzamba zala kité. Neto sila. Ce que vous avez quand on compte la konza ba mboka na biso. Surtout ba président Bantou. Si on comptait toujours à tous ces présidents Bantou, neto sila. Pour l'argent. Et là, moi, nous la simbier. Je veux t'attendre à maner, puis de mon boyebi. Sur la simbier, oh, pena, l'inga, pena, vrai ami, nanga, pena. Non, non, les venants, ça va pember, naïe. Oh! Mais mon tas, bomi, batu. Mon kiri, mon bébé, batu, koufa. N'a pas de on a ici. Yo, je suis camarade, na yo. Tolak sakara toloba kaka o azo kabiso malamu ayo kibiso te e kozala kaka ese wa troke ngai na sabu sala na ngai o nzamba pesinga ke lamu saba ndeko na yo yebisa bango makambo ndenge nini eza koleka o ayo ki malamu o yoki te a papa mama biso toleki. Alors ndeko tokei wapi tokei na kati na Afrique du Sud. Na kati na Afrique du Sud to boka kango ke CPI ekotaki et sa décision na bango lelo pona makambo nyonso oyo elekaki na kati na mboka ezoleka na kati na mboka Israël. Na kati na mboka Israël tumbeza koleka na Israël. Alors ba Sud-Africain va portaki auprès na la plainte contre Israël. C'est que Salaman na kati na mokili et que batoko ba intouchable en fait. Ben intouchable tant que ça d'information boy et c'est na bien comprendre. Israël va intouchable du monde et le lot devant tribunal ya cour pénale internationale va que nous samba nini va que nous samba oyo va créer ya mabe na kati na mokili. Alors va créer nini guerre na kati na Palestine. Alors voilà message na bango Israël nini côté Israël le 26 voilà. Justice va rendre sa décision sur la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël ce vendredi 26 janvier à 13h pour des accusations de génocide contre Gaza. La Cour statuera sur des mesures conservatoires, en particulier sur l'arrêt immédiat de l'offensive israélienne sur Gaza et l'envoi d'enquêteurs internationaux sur les crimes de guerre commis à Gaza. Le Premier ministre israélien Netanyahou a déjà annoncé qu'il ne respecterait pas la décision de la Cour internationale de justice. Le procès sera retransmis en direct sur le TikTok et le Telegram d'Infominute. Voilà. Alors, tout suivi du bilan de décision, la Cour indique les mesures conservatoires suivantes. 1. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l'encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la Convention, en particulier les actes suivants. A. Meurtre de membres du groupe. B. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. C. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Et D. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Pour Madame Donoyou, présidente, Monsieur Gevorgan, vice-président, Messieurs Tomka, Abraham, Benula, Youssouf, Madame Choué, Messieurs Bandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Madame Charles. Voilà de choses où l'équipe le long na katina CPI et qui a la jamais dans le monde. Donc makambo ezako baluka yako sakanate la katina mokili parce que personne s'attendait que toko koma dans le niveau ya boyke
Israël abetaka tolo kati mokili ke ye lelo esili mpona Israël comprenant devant tribunal, il faut asamba. Et voilà, Israël a été condamné na ba acte nyonso oyo ba posé na kati la justice. Israël déjà comme ils ont déjà le komoko que mbato personne s'attendait à cela. Et voilà la situation et qui ndenge wana na kati na mboka comment dire nakati na mboka Hollande. Voilà, merci. Alors bandeko tozili bino vidéo moko oyo kosenga ke moko na bino alanda aussi. Hollande, Hollande. Alors ici, s'il vous plaît. Là, enfin, je sais même plus quoi dire en fait. On va en parler après. Combien ça t'a coûté au total pour ta transformation, s'il te plaît? On ne dit pas transformation, généralement on dit transition. Alors j'ai fait le visage, donc j'ai fait le nez qui m'a coûté 4 000 €. J'ai fait donc tout le visage, c'est-à-dire le front, les pommettes et les lèvres, ce qui m'a coûté 6 000 €. J'ai fait la poitrine 5 000 € et la vaginoplastie, donc le changement de sexe, de passer à un pénis à un vagin, ça coûte dans les 20 000 €. Donc, ce qui fait un total environ de 35 000 €. Mais il faut savoir que moi, sur les 35 000 €, j'ai payé que... Voilà, Zéna. Alors, j'en fais 5 minutes, 5 minutes. Merci, merci. Merci, 5 minutes. Voilà, les important. En France, on a quand même beaucoup de chance, c'est vrai, voilà, d'avoir ce qu'on appelle l'ALD. J'avais déjà fait une vidéo, n'hésite pas à aller voir. Donc en tout cas, voilà, moi, c'est des opérations que j'ai faites et... Je vous rappelle dans ces 2 minutes. Alors, voilà. Voilà. Opération qu'elle souhaite. Il n'y a pas de parcours type. J'espère que j'ai répondu à ta question. Bisous. Alors, je ne veux pas parler de cette personne, il, elle, je sais pas quoi. C'est en fait le système là. Là, le système, c'est devenu une gangrène. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un type qui veut échanger sa quéquette contre une foufoune, parce qu'on va parler cru, eh bien, aujourd'hui, se fait rembourser 30 000 balles d'opération par la sécurité sociale. Pendant que toi, tu payes ton URSSAF, pendant que toi, tu payes tes charges sociales, pendant que les patrons payent les charges patronales, pendant que tout le monde se crève le cul à aller bosser comme des glaces, il y en a qui ont 2, 3 métiers, il y en a qui essaient de s'en sortir comme ils peuvent, et non, t'as l'autre là, pour qu'il se sente bien, la sécurité sociale lui file 30 000 balles d'opération. 20 000 balles pour qu'il enlève sa quéquette et qu'il se mette une foufoune de type. Non mais c'est une dinguerie. Et tout ça dans un pays où on a 2 hivers consécutifs, où on manque d'antibiotiques, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes, et bien d'autres médicaments qui sont aujourd'hui vitaux. Mon propre père fait un malaise après une opération il y a 2 ans. Il se fait opérer le matin du cœur. Le médecin lui dit, vous rentrez à la maison. Bon, a priori, c'était ambulatoire. Bon, ça m'a fait un petit peu halluciner. Le soir même, il fait une chute de tension à 7. On appelle les pompiers. Les pompiers, ils ont passé un quart d'heure, 20 minutes avec le coordinateur de... Voilà, le Congo. C'est ça la situation qui se passe actuellement à la carte de la France. France, c'est-à-dire dans ma boko ya ba oyo, au moins, mon temps au stade d'opération, na ya comme moi, moi, quelqu'un me ban, à comme moi aussi. Gaspiller 37 000. Alors, Balim va rembourser presque 80%, il y a montant à dépenser. Un monde de fous. Un monde de fous. Mes chers amis, alors voilà, il y a autant. Tina kanda na Nzambe et à frapper bango à cause de choses pareilles na katina mboka ya indere. Voilà bande ko bana somme ko Congo matondo abismo na neki biso bande tina suka matondo ba ker na bino matondo ba like na bino ya solte Nzamba pambo la moko na bino to kutani mokolo ya lopi to songi na bino nyonso matondo ingeta ibobo